faut que ça l'ango. Faut que ça on peut avoir matongé. Donc tu vas amener mon copain grand frère ou un petit frère. Faut te les naïf, faut mater les naïfs. Tu vas cabolate pour baser que la vocabulité. Matongé pour vocabilisate. Faut te les naïfs de mon affiché gouvernement. Aïe baby show. Maman matongé que dans les jours que là, mais il doit bien. Aviez moi avec la maison non c'est trop surtout dans la crime bana tcho donc avec la crime non raté avant bini ça ba tukona makasi en tout cas paix à Sonan nzamba ngo molimo nene to bigi iparete ti akoma na kwa kufa iparete moi les solo de bien tena que ça. Doudou Adila, paix à son âme. Doudou Adila est parce que nous tapons ça, papa m'a aidé à Molokai. Molokai, bandara la venu Masimanimba, la sima caméra. Masimanimba au choué, le colon Makandara na India avec Missal. Donc, ils ont ensemble de mots. Masimanimba, le mot M. On a au choué, M na au choué mot. Le colon moché, M. Kandakanda molo kandakanda kai donc eza Masimanimba m oche o esali mo lokolama lo olongoli kana kandakanda cheka kuna India molokai so Doudou Adila mwana molokai na Masimanimba bana luozi barumur komuna Kinshasa. Voilà, c'est un peu comme on a bino na ndenge bozali ebele pour na kolanda chaîne na bino bolingaka MJ Télévision Mami Wanja et merci beaucoup na ndenge vraiment bozali ko fa occasion ya kolanda ba émission na biso merci na bino nyonso o bozali partout dans le monde pour na attention vraiment o botu atiraka na kati ya chaîne oyo merci na emoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja Motema papa Misha et merci na Ebi Mandeti o azali kolanda biso depuis Bruxelles. Merci Bélé, merci na Adrien Kamania Ngele bisiko zalipe bambote na yo. Voilà, tozali na matanga ka ndenge na lobaki Doudou tika kibiso. Je crois que au mona nga na zambié à noir. Eza pona kola kisake tozo na matanga, tozo la Doudou Adila, biso chaîne na biso MJ Télévision, tozo kabola mawana libota biologique ya Doudou, tozo kabola mawana libota ya Doudou o ezali ba musicien, tozo kabola mawana libota ya Doudou o ezali ba ninga na ya lisano. Matango aussi la team ko Doudou quand na eko ya bo Doudou ko kota sa mabele nde Doudou ko kende to kabwane pona libela mais tant que Doudou azana na ndako malili na poto biso MJ Télévision to ko sala émission na biso na couloir na Diakoko donc bisika pi Doudou Adula bota maka bisika pi Doudou Adula akolela ka parce que Doudou à chaque fois azaki soka aye Kinshasa abandé toujours ko fréquenter couloir oyo abandé ko za na mofandi kuna na Solondune abandé kozala na ngambu boye pa mame kofo abandé kozala partout abandé kolia na batu koseka na batu komela na batu donc tokozwa ba interview kaka tout kaka na émission na biso oyo tokozwa interview ya moko na moko ba pesi ba témoignage ta bango pona Doudou Adula bakoloba bana matonge bakolakisa koma bazali na pasi koma bazali kolela Doudou azali ka pona matonge ke Doudou azali pona mokili mobimba Doudou abiniseka bakolo te batata te Doudou abinise na ba mikie Doudou abinise na ba shege o ya matonge awa Doudou abiniseki na biso te bapanzi sango bokoyoka témoignage ya moko na moko bakoloba soki Doudou Adula azalaki nani pona bango. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Maman Ekofo. Maman Ekofo, oza moko ya ba maman o babandi na parti o matonge précisément na avenue o cholisika na eko kuta yo oza liboso lopango na yo ozo pamporo na yo parce que obo kosala n'importe quoi nde ba maman mosusu basalaka. Doudou Adula lelo o azalaki moko ya baanimateur monene ya orchestre ezali kolangalanga Doudou Adula oyo asali ebele na musique na biso na rond na ye yaki animateur abinisi vraiment bato ebele abinisi bapapa bamama abinisi ndenge
Dudadula azasuke Dudadula atiki biso nayebi te so okoki kozala na mwa liloba ya koloba par rapport ya mort ya Dudadula. Merci maman. Bon nazo ya mwa mo nazo le mte mesa as. Dudu azaki lutumoko to bovandi na ye ezaka koseka na koseka namona na place dudu akanga elongi te dudu to akoseka soki nga so naleki ananga fo batumula mama ekofopona beloko moko boka po baseka kasi epesi mpasi na motema lelo dudu atiki biso akei dudu aza moto abimisi Congo abimisi bakonzi na bakonzi mosusu ti abinaka te babina likolo ya animation kaya tokosenga niveau ya dudu eleka na ndenge ya kimia makambo nyonso tu nyoko longo eza na maboko na ye ayeba kokumba ndenge atanga ya dudu ekozala ayoka te oyo alobi boyo alobi ote oyo toyebi eza projet eza ye le gouvernement eyebi dudu gouvernement eyebi dudu bakonzi ebele eyokani epai kosa mpe message na yo eyokani epai ya bakonzi nyonso ya mboka na biso mama yo oza mwana mati Dudadula aza mwana Matonge ne grandi na quartier Matonge donc aza natif ya Kalamu mais koli na quartier Matonge et papa Wemba pe pareil aza mwana ya Kandakanda donc nyonso nde toza na pouvoir maki ya koto noro ezosalisa masimanimba oyo elokolama Kandakanda inza nyonso wana eza kosangana yango babe ensemble ana pouvoir maki ya koto azalaki na masimanimba parce que Dudu limbisa moke kozonga mwasi kote na saiko na 1988 na 88 wana papa ye mateyaki déjà viva la musika siko papa Dudu akendaki na viva la musika te ya préféraki na ye akende na zaiko langalanga epai ya josa moi mes attentes ezalaki bamaatende ezalaki onta ye na papa oyo wakinaki ekendeka josa elo moko ezalaki te elo moko ezalaki te omoni obota mwana obota bana kamwana akopona esika oyo misala oyo ya kosepela nango mpona kosala mwana mosusu ya kosepela namotani na matole anakevananga na kasabo anakevananga na mbinza anakevanda kasi wana mpe bazalaki vie na ye bazalaki bien baza na rankeni te eloko moko te bakokutana bakoyambana bakovanda esika moto bien baza na rankeni te Dudu asalaki choix na ye ezaka bisika oyo motema nakendanga kokota na zaiko langalanga nde Dudadula aponaki donc Didi na papa Wemba bazalaki très bien papa Wemba aza vie ya Dudu bazalaki na problème te parce que mama lobi tout à l'heure ke Dudu azalaki moto ya bato Dudu atikaki jamais kozala na problème na bato bongo bamana eza bongo ebinoana Matonge par rapport ya baobsèque ya Dudu bozali koorganize yango ndenge nini bozali koprépare yango lolenge nini bolingi gouvernement sela bini parce que tomoni papa Wemba ntango akufaki awa omona koma bana Matonge bazalaki mobilize ekiri libérant bana oyo nyonso bapaniki kinda balate banyonso bamapapa la porte mpona kolela papa e na matango ya Dudu bokolela epeni kolelaki papa Wemba na matango ya Dudu bokosala peni bosalaki banani bakermes nde baorganisaka na pouvoir fo tosala yango fo tosala mpo aza mwana Matonge bango tu baza mbe moko kuna grand frère kuna petit frère fo tolela ye vraiment tolela ye tokokabola te mpo bazali mpe na bokabwani te Matonge mpe bokabwani eza te fo tolela ye ndenge wana tosengi gouvernement aide biso na Matonge te bandenge toyi kolela nani Dudu abila po aza mwana Matonge merci mama toyi kokabola bango te tokomi na suka soko basoma liloba papoka ya bamakambo oyo ezokende bon tolingaki mpe toyeba
tozozela programme toyeba soki ebembe koya ou ekobembe koya te ça va lokola koya boye ezala bientôt lelando na biso kanga nazalaki so bakomplete ngo bavandi mpo ta moso mwana mpona bandosa maboke mingi na mwana kini omwana so baye mwana kini boye bango bandosaka limbondo ekofolambi limbondo te mo botango bazoyembanga mpe nakotaki tozalaki na danse moko boye nakotaki nango nakotaki donc mouvement moko boye ngai naokaa boye sote te danse yango nabosana apres nakotaki songa nakoti etozwi epenga place mama pesena place esi place omwana nakotisa ikobo soki kaka duvi abwaki ekofo banguna mabi ekofo wana biso nyonso tu bon nyonso kotika na maboko ya nzambe liwa eza nzela na biso nyonso molimo na ye mpe bana kimia tozozela kaka koyala ye toyamba ye tolela tokunda ye. Merci beaucoup, maman. Batapoto pe. Oh, bakozala moya koakompagne mpe ebembe baye tosangani tozaka eloko moko. Merci. Merci beaucoup. Donc après mère Francine, ye paza moko maman o bakotami na quartier matonge ayeba kite video azula bien. Donc ma mère Francine a opesa biso pe témoigner ya mukise ona video azula. Je crois que monde déjà ba banderole la banderole likolo salon ndume ye patie banderole na ye to moto na mopanzi kuna bande ko penza bana matonge na moyi boza vraiment mobilisé pour na matango. Donc ma mère ko yo tia yo banderole a te. Nazo tia mama nazo toujours continuer la rubrique interview na biso spécial hommage à Doudou Adoula wa uté ko tika biso mikoleleki je crois bozo mona to na longo ya koko entre avenue Kanda Kanda na India. Donc entre India na Kanda Kanda na kutani pena moko ya bapanzi sango moko ya ba journaliste mine na mboka oyo moko ya ba défenseur ya Ferrego la perte ye DG Manda je boye bien bilonyo sur la porte pa poza major tek na Bruxelles DG Manda ye o mutna yo DG Manda bonjour. Bonjour. DG Manda Doudou Adoula za société Doudou Adoula atiki biso ozo garder ba souvenir nini ya bien pour na Doudou Adoula ozaki moko ya ba animateur ya munene ya mboka na biso ko ebi moko ya ba animateur ya Zaiko Langa Langa. Bon, en soi, na ndenge ya boyevi tovanda pena na vie te mais du moins tobanda omona na musika po avanda pe na kitambo na avenir soki na se trompe te entre boma bien bamboma na kitambo kota Saint-François aza animateur oyo contribuer et donner surtout na Zaiko parce que ça passe après ça démarquer makasi ba cliner ba nako raté azana na souvenir ande munemo oyo za ba yemanga salinga etikali ndenge kangaka bitaka boye dada ndenge kangaka wana donc avie mo azaki pe ya maison bana seka trop surtout na ba crime bana tcheli tokola donc avec ba crime bana ratiti abana obinisa bato pena makasi en tout cas paix à Sonan nzamba ga molimo na ene to ebiki ikarete ti akoma na po akufa ikarete moi les soleils de bien te na que je ça moi les soleils za bien te mais to ki na ba pour na ba c'est que ti corps parce que corps c'est vraiment ba bi paré je sais nous parler on va zo bunda vraiment pour que corps ya awa mais oui les gens là je sais ko kundika parce que ça monto a contribuer belé tant que ça là que Zaiko ba kinena ba
vie na biso nani chef d'orchestre là communauté musukoya bato bandimaki bomba mezala ba vie na biso oyo akuta kufa ya animateur oyo mwana bitambo mona tala tango là je sors le bail qui oui tozonga siko king parmi bango de vie boudou à Abula. Donc ça parmi bateau ils que kozonga na ye bazongi pe ba remonter en force pour tout le monde trouver au na badansa mukongo koba donc il faut une en tout cas payer à son âme pour contribuer bien et c'est la pilote de la pinza malamu et ça la bien et c'est vraiment que les malamu et ça la bien de la zasuna bisoté BG Manda les autres c'est na gouvernement na bisoté pe na ayo ça à ça la ligne pour na doit mais en tout cas, on a l'animateur tout fait de se manifester. C'est le Scrum Poutine et si elle se manifester qui dans la même émission partie à Poto, mais l'animateur tout il faut de se manifester. Il y a quelque chose à la paix honneur na vie na biso Doudou Abula. On a monné de mbagi parce que même une animation pour na vie non mais et accroché il y a tout le monde au salon pinza bien na organisation mo bien au salon pinza bien par la peine na signaler que vient à biso Dieu na Big One alors pour capter initiation na y encadré. Bonjour. Comment on a trésor à faire de chez Diago Solomide. C'est qu'il y a papa mbaté mais à côté. Waouh. Oui. On va y jouer à Doula. Doula Doula Vérangai. Oh beta mandra. Ya zaï ko Doula Doula za souté Doula Doula tiké biso na poto. Doula parce que ça moko ya ba no papa wenda ko fiolo mide la bimisa na makende et ba ki Doula. Bon Doula paix à son âme. Doula est parce que nous tapons ça papa m'a aidé à Molokai banara venu masimanimba na sima caméra masimanimba oshwe lokolo makandaka na India avec Missa donc ils ont ensemble de mots masimanimba olongoli en oena oshwe che em na oche mo lokolo moche en kandakanda molo kandakanda ka i donc ils ont masimanimba en oshwe o esali mo lokola malo olongoli kana kandaka nocheka kuna India Molokai so Doudou Abula mwana Molokai na masimanimba bana luozi barumur komuna Kinshasa très bien afande le logo de Doula za souté donc na poto là je sens mieux que l'on ba ministère na bis ba ministère zaiko na ba ministère na bis ba za ba de ba kofi olomide na ba na poto nyonso gouvernement congolais pe na kati bazali ko s'organiser pour que corps ya Doudou et ya awa bino bana matuli boko ya manzoto Doudou ndenge nini so ngai ele wesa na pasi mozo nzoto wa Doudou Abula lokwa muto modi kembete oh il faut bakunde awa mais pas réseau yawa yanani ya réseau yawa to bana ba muto modi kembete yomba kunye boshe kolekangati muto modi kembasa kufa bakunde kuna oto zobeta masolo na no ba Doudou Abula ba kufa bakunde kuneti foto yeba comment sera bango Fongai na revaka matanga muto modi kembe eya nomunaka impresani oke di merci mais tu dois dire que ya et le bala matonga besoin ko sortir nini ko wana soki bon malheureusement ngai na mona matonga te ngana fasera matonga ngana utara bandera veri mona kofi na fali na makelele sundi wow ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, tokomi na suka émission na biso na changer sikoyo na pesi mukongo na ngana oshwe na sima na kuna mupanzi bozomona kuna ndako Kofi Olomide bisika pikala bando benga ngo 5 sur 5 lelo ya kasu 5 sur 5 te et comme Saint James Road donc yango wana déjà za mupanzi nanga et na mupanzi nanga bo na sima nanga susu toza na salon du mais donc pona olakisa bino ke émission oyo spécial hommage à
Doudou Adoula tozo salango na quartier na ye oyo ye akolela oye abotama o ezali quartier Matonge na kati ya commune ya Kalamu. Merci na bino nyonso bolanda ki émission o bozali partout dans le monde boza belé moi na tanga ba kombo na bino ezali te mais bon retenir lobby vendredi déjà na poto bakosala réunion pona ba préparatif ya ba obsèque ya Doudou Adoula et awa pe lobby vendredi ya Josa pe na bandeko mususu pe bakovanda bakosangana pona kaka ko préparer ba obsèque ya Doudou Adoula parce que Doudou Adoula to lingi vraiment Doudou Adoula akundama na honneur nyonso akundama na kimia parce que Doudou Adoula zaki ndenge moko na ba musicien nyonso o batika biso po musicien mukie to pe musicien munene azalaka te mais to yebi ke Doudou Adoula asala ebele pona musique na biso Doudou Adoula asala ebele pona Zaiko ya Josa Nyoka Longo merci bravo na ne vraiment koti likambwango donc ça ne sert à rien batmotika bilobalo ba obozolo ba ke Doudou Adoula bande suko yoka na tena Josa Nyoka Longo non Doudou Adoula zaki toujours na Zaiko Doudou Adoula zaki en bon terme na Josa Nyoka Longo molimo Doudou Adoula epe mana kimia pona lelo to suki awa merci na bino nyonso obolanda ke émission oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote ma papa Misha merci na Edi Mandeti na Belgique et merci na Adrien Nyengele Kamania o azali bongo na France et merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati merci na Dani Chimanga papa Darvi makambo luki babio pikaka pona lelo to suki awa tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso bye.